bilan négatif. Film oyo. Et puis là, non, mais qu'à imaginer. Bilan négatif. Nini. Sur base de quoi? Et logo nini koki kozala na bilan négatif. Moi, je appelle ça un question mark à Komaka. Leçon, oui. En tout cas, félicitations, Bastard, n'a pas améliorer le travail. Ils ont féliciter. En tout cas, félicitations à Belle Vie Kondi. Le film est non comment. Non comment, en tout cas, pour eux, na katia scène. Ozo côté sabatu na ba émotion ngale ça que on a mis en madre maman na nya lilisa Milo donc beaucoup tapé na kati bon on est tolingi en tout cas félicitations non mais qu'on réfléchir bilan négatif yo peut réfléchir na vie na yo est-ce que bilan no isa tout un chacun na quoi na domaine na ye et après biso nyonso to ya na Belle Vie TV to ya otala nini yango ebatami na simaya bilan négatif. Tu vois, bilan négatif. Bilan négatif. Belle Vie Kondi vient de frapper encore très fort. Bilan négatif. Pourquoi bilan négatif? C'est bilan négatif ezali na niveau nini, na contexte nini, na moyen nini, na ndenge nini bilan wana ezali négatif. En tout cas, c'est un film où nous vous demandons, bandeko balandi ya Sarato la télévision, ba congolais nyonso, bino ba ebolinga musala oyo, mama o asalaka, poutune ya écriture asalaka, allez vous abonner massivement. Boke na kozwa déjà place na bino, bo mizwaka déjà kiti, bo fandaka déjà pour na cause la diffusion ya film oyo, na kombo ya bilan négatif. En tout cas, nous serons là pour na ko accompagner musala ya maman Belle Vie Kondi, bandeko balandi ya Sarato la télévision. Voilà. C'est ça, Bandeko Nabanaki Oloba. Elle vient de frapper encore très fort, alors nous devons toujours travailler. Esclave ya Moussala Naye, nuit et jour, à me sa discipline, ya Moussala Naye, film et silaka alingaka te bino, ba ebolinga Moussala ya Belle Vie Télévision. Bozwa retard ou bien yazala na retard atana eloko moko soki biloko esilimba la moko acheli bino biloko likolo ya mesa, allez vous abonner massivement. Bozwa déjà ba kiti na bino pona kolanda bilan négatif. Bilan négatif, ce film va vous aider na makambu ebele ezali pe une façon ya kolamusa conscience ya bato ebele. Donc teaser nango déjà lobby bokozwango avec maman Sarah déjà tokoluka moeto pesa bino teaser nango melilo. Nous vous annonçons déjà ce film et kozala bientôt disponible na Belle Vie Télévision. Un grand merci à maman Bijou yena longola chapeau maman Bijou Nketani mon panza papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous maman, un grand merci encore une fois à papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noema Bakala Nzinga, un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo ba mère à Calgary, un grand merci à Bertin Konde, l'infirmier clinicien Mbongwa propre, maman Yvette Mbango, maman Émilie Setimayinga, ONG La Vida, Bisika Boni, Babokolaka les orphelins. Un grand merci à vous maman. Un grand merci aussi à Bino Bayenion Sobokolanda Biso a chapeau sur Zongi et Likolo ba dédicace Sukiwana, Tata Po e Fapekato elongo lisusu po ezali mokolo ya mbotama na yo. Tata po Fapekato yo be ozali bokolo akate. Donc chapeau feu longwa. Joyeux anniversaire à vous maman. Nzamba batela bino que du bonheur. Jenny Beta industriel, le président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Fatou do Conti, Makiala Kumba, Jenny Beta industriel. Voilà, c'est comme ça que je disais. Nazong si chapeau Oli Kolobete Toklorwana. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer aux Zalaka 3 Nabino. En tout cas, ngai nazalaka na obligation ya koya kopé Sabino Makambo bolinga mingi. Depuis un certain moment, nous nous sommes un peu penchés. De l'autre côté, il y a au Italie les artistes comédiens Yambo Kanabiso parce que c'est un secteur oyo. Ezoko senga pena, il faut ba effort, il faut tout renforcer ba capacité, il faut tout énergie pour que musala wana ekende liboso ba fruit nango pe ezalaka ba fruit ya esengo lelo nazo memela bino makambu ya kitoko o bokolinga mingi. Voilà pourquoi na bengi lelo nanu famille Libota, soyez unis, soyons ensemble, bozalaka ka bloc wana ndenge donc eza wana bolobaka mokie me bosalaka ebele mia madre ezui succès nango et récolter o il fallait donc
te récolter, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Nzambe azoko continuer toujours kocha maboko naye et pas cette grande dame na kombo ya Bellevue Kandi na kobenga les abakukboya awa tomeko solola ensemble biso na bino entre nous les frères tozoko welela nini tozoko luka nini nazoko benga bandeko nanga ya ba dina na love ba fana ye des abongwa dina na love bala douce. Je vous invite tous boya kozwa part na émission oyo et kozala très intense pour vous et ça va vous aider awa ezalaka choc ya ba idée na mama Sarata tola to partager ka connaissance na biso savoir na biso ensemble et puis na kobenga pe bandeko nanga ya ba mo peshalov ba ya atomeko solo la nanu na bango malembe pe na ngambu ya papa Caleb bino nyonso en tout cas ba congolais nyonso bozwa temps ya kolanda émission oyo comme j'ai l'habitude ya kosala la bino moi lecture ou bien il y a kotangela bino ba film oyo depuis là en tout cas etikali na mémoire na biso ba congolais après le cœur impur après testament après tombeau blanchi après Aza Yanga après les liens familiales photographe mon âme n'est pas partie mia madre oyo et si là qui lobby je vous informe que aujourd'hui je suis en la biso photo ana Mopanzi un nouveau film est déjà tozo quoi annoncé en lelo bandeko balandi ya Sarato la télévision bandeko balandi ya Top Media télévision le nouveau film ça s'appelle Bilan négatif. Bilan négatif. Bellevue Kandi vient de frapper encore très fort. Bilan négatif. Pourquoi bilan négatif? C'est bilan négatif ezali na niveau nini, na contexte nini, na moyenne nini, na ndenge nini bilan wana ezali négatif. En tout cas, c'est un film où nous vous demandons bandeko balandi ya Sarato la télévision ba congolais nyonso bino ba ebolinga musala oyo mama o asalaka poutune ya écriture asalaka allez vous abonner massivement bokena kozwa déjà place na bino bomizwaka déjà kiti bofandaka déjà pour na cause la diffusion ya film oyo na kombo ya bilan négatif. En tout cas nous serons là pour na ko accompagner musala ya maman Bellevue Kandi bandeko balandi ya Sarato la télévision. Voilà. C'est ça, bandeko na banaki oloba. Elle vient de frapper encore très fort. Alors, nous devons toujours travailler. Esclave ya musala naye, nuit et jour. A me sa discipline ya musala naye. Film et silaka alingaka te bino. Ba ebolinga musala ya Bellevue télévision. Bozwa retard ou bien yazala na retard atana eloko moko soki biloko esilimba la moko acheli bino biloko likolo ya mesa allez vous abonner massivement bozwa déjà ba kiti na bino pona kolanda bilan négatif. Bilan négatif, ce film va vous aider na makambu ebele ezali pe une façon ya kolamusa conscience ya bato ebele. Ah, donc teaser nango déjà lobby bokozwango avec maman Sarah déjà tokoluka moeto pesa bino teaser nango melilo nous vous annonçons déjà ce film et kozala bientôt disponible na Bellevue télévision. Un grand merci à maman Bijou yena longola chapeau maman Bijou Nketani mon panza papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous maman, un grand merci encore une fois à papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noema Bakala Nzinga, un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo ba mère à Calgary, un grand merci à Berthe Konde, l'infirmier clinicien Mbongwa propre, maman Yvette Mbango, maman Émilie Setimayinga, ONG La Vida, Bisika Boni, Babokolaka les orphelins. Un grand merci à vous, maman. Un grand merci aussi à Bino Bayenyon Sobokolanda Biso, à chapeau sur Zongi, et Likolo ba dédicace Sukiwana, Tata Po e Fapekato, et Longo Lisusu, Po Ezali Mokolo Yambota Manayo. Tata po fapekato yo be ozali bokula kate donc chapeau feu longwa. Joyeux anniversaire à vous maman nzamba batela bino que du bonheur. Jenny Beta industriel le président bébé maman Nathalie Nana Mosibu Fatou do Conti Makiala Kumba Jenny Beta industriel. Voilà, c'est comme ça que je disais. Nazong si chapeau Oli Kolobete to chlorwana liste va dédicace sous Kiwana pour ne pas qu'on surcharger émission. Voilà, elle a encore écrit, je vous rappelle, avant d'appeler ça Sarah Maloba, Bellevue Kandi Poutine écriture et cinéma Congo. A commis l'issous, elle a encore frappé, elle a encore pensé sur la communauté congolaise. Bilan négatif, voilà. Bientôt, il sera disponible dans Bellevue télévision. Déjà, bon, on a
teaser, extrait déjà pour vos goût. Et Bande Balandia émission Oyo, il est derrière la caméra, il s'appelle Josué. Aluka moyen a fongola bisoto zwana Mama Sarah. To mekana no ko solana Mama Sarah. To panzanteke to kabola savoir na biso par rapport à sujet Oyo. Mama Sarah mbote. Mbote tadinga la fa. Santé kitoko. Ouais, santé ça va, mbote na batu nyonso ba olanda biso partout. En tout cas week-end de l'âme. Week-end des Obanda. Ouais, et Banda déjà. Le vendredi. Dans week-end de l'âme na bango. Et puis mbote pe na présence ya papa Raïs. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Fafuta. Afuta. Mais dédicace. Ok. Monsieur l'ambassadeur. Fafuta, yoki déjà. Fafuta. Donc voilà. Elle a encore frappé, Belvi, quand on dit bilan négatif. D'abord, un mot par rapport à titre, il y a filmé Oyo. Lorsque aux autres bilan négatif, ça te dit quoi, Sarah Tola? Bilan négatif. Film Oyo. Et puis là, non, mais quand vous imaginez. Bilan négatif. Nini. Sur base de quoi? Et là, on a koki kozala na bilan négatif. Moi, je suis un peu ça, question mark à Komaka. Leçon, oui. En tout cas, félicitations, Bastard, n'a pas commis quoi améliorer le travail. Ils ont féliciter. En tout cas, félicitations à Belleville Condi. Film non payant non comment. Non comment en tout cas. Pozo za na kati ya scène, pozo côté sabatu na ba émotion, ngale ça que on a mis à madre. Maman na nyalilisa Milo. Milo donc. Beaucoup tapé na kati, bon on est tolingi. En tout cas félicitations non mais qu'on réfléchir. Bilan négatif. Yo peut réfléchir na vie na yo est-ce que bilan no eza tout un chacun na coin na domaine na ye. Et après biso nyonso to ya na Belleville TV to ya otala. Nini yango ebatami na simaya bilan négatif. Tu vois, et loko ozolo beza na fille moko j'ai oublié son nom hier non ça la résumé ya mon mia madre azana poto elle a commencé à coller là alobinga naza victime maman nanga na âge à 16 ans maman akoma liboma maman akufa muto liboma filmé au na mondeti basaleli angonga et je me suis retrouvé na filmé au jeu comment on a mbimba et cause la mimba ou bien mimbe ndekona na ebité soza moi subi mobile moi aussi je plairais elle a zo témoigner obi je suis victime maman nanga azaki mutali boma nzoka pe bakanisaka bato maboma na ndenge ya ba filmer pe ko sala bango makambo abowe. C'est ça, un film qui touche na niveau nyonso na couche nyonso ya bato. Voilà, aujourd'hui il y a plus de production. Bango moko ba producteur, bango moko ba acteur, bango moko nyonso. Et loko nini yoko kiko loba ou bien analyse nini yoko kiko sala Sarah, qu'est-ce qui manque en sorte que lelo Congo pe ba producteur mobwe ba zonga lisusu ba pesa lisusu ba maman makasi ba baxela bango ebele pour que mosala ngo de kende très bien. C'est très compliqué parce que ça va remonter même dans la musique il y a plus de producteurs. OK. Piraterie et les qui. Sécurité exacte pour nos producteurs bazo bénéficier. Très bien. Alors l'achat tout ça na producteur ebele baza ko luka ba comédien ou luka ba titikalu ba nani o baza ke belé ba major bisadi tala ba producteur baza ko produit ba théâtre même na ba musicien et lo baza ba victime ba na ba producteur te soku toke na gospel tutika na label mon comment job tayi à part ye mususu azate donc ozomona ke bandeko bana problème ba production mais comment na bana basi ya boye baza ko œuvrer na ba propre fort na bango baza ko sala ba film baza ko soutenir bandeko na bango ba artiste et comédien. C'est pas facile vraiment t'as dit c'est à féliciter. Très bien. Aujourd'hui Sarah, le combat n'est plus sur le plan professionnel, le comment physique et plus et ceux qui écoutent ou même aussi cas il y a comment spirituel yo moko aussi. Si j'avais fait na sala qui émission moko awa pour ko déplorer ba comportement ya bandeko o ezali ya mabe et lorsque ça touche déjà à la vie privée
ezali sous concurrence, loyauté et comme il faut chercher autre chose. Vu la situation où déjà biso moko to banda ki ango biso moko pe to bandeni tozo kangela ango porte parce que déjà la victoire est certaine déjà, gloire à Dieu, grâce à Dieu que nous sortirons d'un sujet où la tête haute. Tu peux te dire quoi aujourd'hui? Beaucoup plus défis depuis to pesaki jusque là mutumoko azoyate, mais on nous apporte seulement des insultes, surtout na regard na yo. C'est dit à quoi, Sarah? Manque d'arguments, juste ça. Manque d'intelligence, manque d'arguments. Les salariés qui m'ont amené que tu vas se quand on a répondre te bona fingata. Argument exacté. Argument exacté. Et puis pour avoir des arguments, il faut avoir preuve pour défendre Star Wana. Parce que quand tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de preuve. Madame finga no kaka. Donc voilà comment bandeko oyo balongwe na débat professionnel ba koti na bango na mafinga tina ba vie privée ya bato. Mais même mafinga wana esaka nango lokote. Ezolongola rien. Ezobakisa pe rien. Mais ezobebisa quand même mers. Ezobebisa mers oui. Mais kobebisa mers na ba foyer na bango na ba famille na bango. Parce que si c'était le cas mais biso bana ba en éducation te. Okay. Si c'était le cas, biso bana ba en éducation te. Donc quelque part on a condamné bango te non condamné ba parents ou ba boti bango. Bazwa qui tente. Mais c'est fort là, Sarah, tu es allé trop loin. Mais oui, boto ke trop loin tendeni bango pe ba ke trop loin. Trop loin yango wana parce que mutu aza image ya ba parents na ye. Lelo soko moni adasa aza image nanga. Nous sommes les ambassadeurs. Ce qui le ba moni adasa vina e baby ba olobani. Maman na ya bokola e madame te. C'est clair. Bato bozo mona bazala wana derrière ma finga faut tala ba parents na bango. Sous sa ba parents wana soko landi bien non instruit, ba insensé, bazwa kata tamu. Omoni yana batanga na ebi yana couple mon kona mwasta mobile batanga te. Ba ebo komate. Ba makasi na business. Mais bana na bango ya. On dirait ba parents wana baza bato baza instruit, mais baza ba non instruit. Très bien. Bana batanga na bekola bien. Bazola bana ba tuteur, bana ba maele na classe ba bi makambo biso to kokate bango basala. Basala biso. Biso ki chance otanga te pona ba parents ba ki na possibilité. Biso lora maele na biso eza na commerce. To ça ni to ça la commerce. To tangisa bana na biso, ouais. So landi ba parents ebele batangisa bana te. Parents pas comme à niveau ya otangisa mwana te yaya. Tala maman faut en souci à moi en attendant maman nga mona maman biso côté ka super po ba benga ninga baninga bolsa l'examen no ba futi bango te wana parler mais comme une décadence ba na nyongo na bango ta ya ba 37 mois impayé maman biso ku fait ki batika na ba nyongo na parlement on se comprendre skoyo abi nana zela fin du mois tona zela na kibimana lukambongo akoti ba super nezebele zayaye asio ngoka moko ateki yango sur place azumbongo ke futa zonga sala examen maman o aye bien important sa classe ako supporter te ba benga na mwana na classe azongela va na ndako akoka te neti nga na okoka na ngate na oteka ta iPhone nanga mais ce que motoyo balakisi important sa classe te na ba parents na ye une mère peut donner à son enfant qui sait qu'elle a. Oh, yazanango. A bien important sa classe te yipsanga a opesa mo aneni. Ka o yazwaki. Batu msusu kalazaka batu mona ba oloba ya nyoso ezaka école. Ah kutu ba futaka $100 yo ki kota mona na école ba $600 yo sala musala malonga te. Fi wana zongisa na kuta ba osa débat zongisa bi na sala musala malonga te parce que ba parents nga batangisa engate. Mawa. Mais na lingi ba na nga ba répéter histoire à vinanga. Ya vinanga te. Atali papa na koteka mais atanga ka une école bien. Azwa éducation bien, azwa éducation de base. Tala ko salisaka école primaire ba jeter na bana tant que ça ba on école bien. Voilà. Base na base de données en kilo ya lourd parce que on héritage muso sorti que la bana te. À part classe oui. Sorti ki mapangu ba famille ba kozwa. Ba cheki ndoki ba baby si bana ba comme si ba mo ba kisengi po bazwa ba bien. Mais héritage ata muntu ta ko botola. Eza classe. Très bien. Réussir scolarité bana. Sko bato tozo mona bavandi na mafinga wana scolarité wana ezate baratango.
siko faute na bango te faute ya baparent oyo baeleva bango bazalaki peka na kati ya liste bainsensé bayebaki valeur ya classe te yokati ndenge azotangisa dasa bongo nde natangisa bana nga na sepumona mpona bango lelo adasa soki akomi mama aosaka oyo nasaleli Maman na biso faisait ça. Répéter là on a saleli. Maman bisa tangisa biso na bekola cher. Yango tuza o tuza nga pina tangisa bana na bekola. Ya malonga. Na assurer lobby. Donc ezara oyo pesa na mwana no ye wana kaka yango nda uzwa. Ezelo mususu tetadi. Mwana akoli na kati ya famille oyo. Ya ba finga ra bêtise, insanité. Mwana na tana 2 ans ko finga bango te. Oui. Akutango akutiango s'adapter nango automatiquement donc bo pesa bango yango baozo donc bata boye o bavandi na kati ya mafinga boye allez-y comprendre que même ba parents na bango baza ben insensé eloko zo bomeza ba insensé wana balobi sara yo ofingi batu ba insensé oyo moko ozo bateke ça veut dire insensé ozana droit ya kofinga batu ba insensé te. Est-ce que insensé na nous insulte Monique ba onde ba ebi signification insensé te boki na Google